Les 31 décembre, bandeko, eza ya koyinda, eza ya koyinda. Les 31 décembre, bandeko, eza ya koyinda, eza ya koyinda na Allemagne, na ville ya Aachen. Les 31 pour les bozanga te partout. Oh, bozali na Moshengelba, bozanga te. Oh, bozali na Cologne, oh, bozali na Liège, oh, bozali partout, bozali nzinga awa. Ekesala wabie. Bandeko, les 31 décembre, bozanga te. Donc, soki nanu omona makambo te le 31 décembre, yaka ekesala donc opesi mbwa aboyi. Ekesala mawabie. Bandeko balandi ya Congo check TV na pesi bino mbote bipa nyonso bozwami bozwa penza gros bisous euti na cœur sensible alingi bino mingi soki bino bozali te ngai pe musala na kosala eza penza na importance te eza musala moko dans leneya na kimi mbangu kopesa mon boss Sibu Mutombo mbote bele papa zwa mbote ebele euti na cœur sensible yona libota na yo mobimba wana na kimi na mabele ya balima na ville ya Aachen kopesa wadani mbamu mbote bele papa zwa gros bisous euti na cœur sensible na ke na Autriche na ville ya Vienne kopesa Sami Munda Mukulu mbote bele papa zwa mbote euti na cœur sensible wana soki na bosani penza ekezala mabe koleka na ke na Italie kopesa couple moko esolaka bien baza bien éduqué papa na biso Henri Mutema ya mama Mado na Italie papa bozwa mbote ebele euti na cœur sensible bandeko na kimi lisusu na Angleterre mama na ngai Jani Bajoko baza ba ser o basolaka bien na kati ya communauté zwa mbote euti na cœur sensible na lingi bino mingi. Bandeko balandi ya Congo check TV cœur sensible aye liboso na bino bandeko na likambu kaka ya ndeko na biso oyo asali bosoni na kati ya réseaux sociaux oyo biso nyonso tomoni biso nyonso tozotala soi-disant journaliste na bengi yango soi-disant journaliste puisque bosoni oyo eleki mais nasalaki video ya liboso vraiment nazalaki na kimia mais oyo ebandi kopesa ngai méchant puisque Papi Mboma abimi na réseaux sociaux na mutuka na ye na kata mutuka atie mwasi na ye bandeko na place esengeli asenga pardon na peuple congolais iye na kata mutuka azoloba n'importe quoi bandeko eza bosoni moko ya kosaka nango te. Est-ce que makambo oyo asali ezo dépendre kaka na mwasi na ye communauté na biso mobimba eyoki soni eyoki mabe makasi ba mama baza dessus ba papa famille ya mwasi na ye ba supporter drapeau te oyo atelemisi na réseaux sociaux mais Papi Mboma na mutu na ye aleki na kati ya mutuka vraiment bandeko na ngai esali pasi pe mawa mingi na place esengeli toza kozela ye afanda nano kimia posé ye aleki na réseaux sociaux aye koloba aye kosala n'importe quoi bandeko bolanda lolenge wana te ezali batu oyo bazosala misala wana na ndenge ya mabe na ndenge bosoloka na bango bato na soloka ekomi kobima polele puisque oyo eza normal te ba congolais baza blessé ba congolais baza déçu na comportement na eloko na yo oyo bimisi na réseaux sociaux place ebongi bazela pardon epai na yo oza kosan foudre yo wana na kati ya mutuka bandeko na ngai vraiment nazo comprendre te Papi Mboma il fallait oleki osengi pardon na peuple congolais
yozo sala bisala sala moko boye bandeko bolanda bisala sala wana te bisala sala wana ezali na tango mutu azotambola abeti libaku normal okoki kotelema mutu pe aye atelemisi yo oyoki soni mais elekaka soni te oyo mutu aza na kati ya velo bandeko akwei ezalaka soni makasi eza lokola papi mboma wana na munoko na bango kuna na bandundu me na munoko ya bakongo na munoko ya lingala plutôt eza nguma oyo bato batanga mingi babengaka bowa donc bowa nguma na mboma donc nde kombo na ye sikoyo botala nguma ndenge ezalaka bowa ndenge ezalaka yango bandeko bakombo elandaka akamati bowa na ye ya munene atie na kati ya réseaux sociaux esengeli azala penza mutu ya bwanya azala penza mutu oyo ezake azo raisonner bandeko yango ngai ke sensible na ye naza na méchant na batu nyonso oyo soi-disant ba journaliste ba journal mfanti po trop c'est trop yo mutu bazolo ba soi-disant aux arts intellectuels français na munoko ezotanga cravate na nzoto veste na nzoto me makambo ozosala ezokoka na penza te na lolenge na yo pourquoi na lobi boye bandeko na ngai bino batu nyonso oyo bokenda na bande de l'école koyekola soi-disant musala oyo ya journaliste botikaka kopiolola na réseaux sociaux o ngai na leka na école boye ngai na sala métier ya journalisme bandeko botika kopiolola bozo sala soni na kati ya communauté vomi kutu batu lokola baker sensible baloko tiango na 17h na 20h abandi koloba na réseaux sociaux ezopesa mwa mokie ça va bandeko na ngai na beti tolo te me na batu oyo bazobenga bazoféliciter musala vomi kutu biso batu oyo toloko tiango na nzela batu oyo baloko tiango na nzela bandeko lokola baker sensible na bandeko mususu tozosala kutu malamu par rapport ya batu oyo ya biganga ya batu oyo ya biloba balekaka bazoloba ke natangi yango na ekole boye bapesa ape bakombo ya baekole oyo ya minene wana nzoka na mutu burik na mutu fufu na mutu eloko moko te bozosala rien na kati ya réseaux sociaux bandeko naza kaka na likambo ya papi mboma papi ngando oyo asali bosoni aza kaka lokola ndeko mwasi moko boye na Bruxelles bandeko basi oyo baya poto eloko akosala eza te kolakisaka mitakala na kati ya réseaux sociaux ndeko wana pe bandeko tango abimaki na kati ya réseaux sociaux mutakala na ye nyonso ebimi libanda bandeko aye na matonge babandi pe kobetele maboko babandi kokumisa ye vraiment ngai ke sensible nalelaki mai na miso nalobi oyo communauté nini bandeko na ngai ba oyo pe babandi kokumisa ye ba mama mibimba ba tata mibimba ye ndeko bulumbu na ye monaki na réseaux sociaux mama moko boye awa na Bruxelles bandeko aleki wana na ye mubali basimbani bandeko eza pona kopupula soni me fo koyeba ndenge ya ndeko na biso papi mboma miso ba congolais nyonso ekomi lokola ndenge tomonaka rayon ndenge tomonaka rayon laser bandeko mutu nyonso avoyageaka akendaka par-ci par-là na kati ya aéroport nyonso ya mokili mobimba ezala ta na aéroport ya njili partout rayon laser eza très important tomonaka bandeko na kati ya aéroport makambo ebele elekanaka wana na kati ya valise ya ndeko mosusu bakoki kotia biloko oyo babendaka boye pwa na kati kuna ya valise bakoki kotia eloko moko ya mabe koleka me bandeko na ngai na tango rayon laser wana ezali edaka sikoyo misu ya bakongolais ekomi lokola rayon laser oyo nazolobela na ndenge nini papi mboma bipai nyonso oyo akozala bandeko na ngai eza lokola bilamba
alata kaka po azipa nzoto, peut-être mulunge, peut-être malili, peut-être abonga, peut-être aleka liboso ya télévision. Mais ndenge azabongo miso ba congolais e bandiko dusula na nzoto na ye ndenge rayon laser oyo elekanaka na kati ya ba valise komona eloko nini ya danger eza na kati ya valise wana bandeko. Tomonaka na réseaux sociaux ndeko mama moko boye akende kozwa mwana na ye ya 7 ans na mboka ya Afrique. Atiaka ye na kati ya valise mais eloko sauvaka batu ya aéroport wana rayon laser tangu etali moni mwana aza na kati ya valise mutu nyonso oyo alandaki likambo wana amonaki ndenge nzoto ya papi mboma papi ngando oyo ekomi bandeko na ngai oyo ye azosala wana bandeko orie aya kosenga pardon na peuple congolais aza komi pupula boye soni elekeli ye bandeko eza soni ya mutu akwei na velo po eza trop c'est trop ndenge eza bongo mwasi na ye wana oyo awuti kobala sikoyo mama na ye atali mutakala wana papa na ye banoko batata mwasi bana oyo bakobenga mwasi na ye mama leki mama kulutu batali mutakala na ye ya bendele oyo atie na kati ya réseaux sociaux bandeko na ngai yango nazokende na bato bopiololaka oyo nga na sala cours cours mpona éduquer masse na yekola musala oyo ya koloba bandeko na ngai bolobaka lisusu te c'est la honte botikela biso bato bakia sensible toloko tiango na 17 ans peut-être kokobakisa implice na kati ya communauté na biso bozosala soni mingi sikoyo yo papi bowa papi mboma bowa ndenge oza wana okoleka mpe na télévision otie makolo boye ozoloba ntango yo oza liboso ya télévision mutu nyonso azomona bolumbu mutu nyonso azomona mutakala na yo ezala bana ya 2 ans ezala bana ya 5 ans ba jeune fille ya 16 ans na poto ba mutakala no etamboli ba jeune fille ba jeune garçon bazwa kolakisa biso ke mama regarde ça c'est quoi tala mboka na bino yango tolingana biso kokende te eza biloko moko ya soni na za siko na méchant eza penza malamu mingi te siko na bino bato bozoloba ke oyo nanu asala lisumu te aya kobamba papi bowa mabanga bozata na soni te yango mokili mobimba toseli valeur likolo ya bato ya modeli ya boye eza na ndeko moko azwi audace ya kobenga nga aloba ke soki kaka eza likambo ya papi bowa kotindela ngai te nga nayebisi ndeko wana lokola yo olingi papi mboma mingi papi bowa mingi vomi bloquer ngai po ngai na koyeba te na kati ya communauté na biso mutu nini oyo lingaka mutu nini oyo lingaka te poto tozwa na mabete bloquer ngai siko bato modela ndengwana baza ko encourager les mal oyo ye asali ko kamata bolumbu pona ni tolata kabilamba poto bomba ba partie intime siko oyo ya papi mboma boza ko encourager les mal bozo mona ngo bien ngana zo comprendre susu ba craquage ba congolais te nazo comprendre les susu le lenge pe tozo tambula te po congolais penza aza ya ko craquer congolais penza bo moto esili congolais penza ki bo congolais penza esili donc ndenge ezalaki na kalake okiti na mboka moko songolo okiti na Côte d'Ivoire okiti soit na Cameroun tango yo zo kitaboye femme congolaise akiti o mubali moko ya congolais akiti tozalaki na fier na lolendo mais siko tokamati bendele nyonso tobwaki na mabele abu pia pona buzoba ya ba congolais e sengeli kutu batu nyonso batelemela likambo oyo atako papi mboma te ba oyo batikali bazana likanisi wana ba oyo pe balingi basala ndeko likanisi wana makambo oyo nyonso ekweya na mai tosalela yango te bino boza ko encourager les mal bolobi ete batikela bino papi mboma les oiseaux de même plumage bato mabe bato na soloka bakadia mpemba vraiment yango na bandeko ngai soki batenga nazala président na mboka Congo na koyungula bato ya koyungula blakite pourquoi na lobi boy ezala ba infiltré bato mabe oyo baza ko encourager les mal biso tozo kanisa ke aza congolais te place ya fandi ayebi kaza muleki nzela ayebi kaza ne mupaya
ba congolais bazo sambwa ye azo sepela alobi ete batika papi mboma asala papi mboma salini vraiment kindo kinabino eke simbate biso tito kobunda tito kolonga communauté na biso ezonga na nzela yango na bandeko na ngai esali passe makasi komona bato bazo défendre vraiment esali passe ezela lika mususu ozoyeba te pourquoi mitu ya bato ezoleka boy yo mutu ozo défendre bolumbu na yo ebombami na sa pantalon oyebi pasi te oyo papi mboma azomona oyebi pasi te oyo mama na azomona oyebi soni te oyo noko na azomona baleki na basi likambo ya mutu boza kopiolola eza biloko moko ya pasi pe ya mawa bandeko na ngai yango na bandeko na ngai bakongole makambo ya boye edimine yo ndeko mama yo ndeko papa oyo oza na likanisi ya kodepose mutakala ya mutu na kati ya réseaux sociaux bandeko ezosala pasi ndenge penza bato bakomi kokangama ndenge penza bakomi kotia balwa ya minene na mokili ezosala penza malamu yo ndeko mama otie mutakala ya mutu na réseaux sociaux place yo zali pe ofande na yo kimia muninga azosambwa vraiment eza pasi makasi na ke lisusu na bandeko mosusu oyo bazobenga nayebi te bozobengelaka pourquoi ngai ke sensible na kati ya réseaux sociaux nazo défendre cause ba effet pardon effet na tango ezali likambo wana esalama lobi esalama lelo esalama ya kala o mwasi wana soki ya kala soki ya mukoloni soki ya nenini biso tozotala kaka likambo oyo ebimi ya mabe yango te tozolobela toza wana te po tobanda kobalusa makanisi na biso ke eza filme moko ya kala ya l'an 2020 baya kobimisa ngo lelo biso toza kuna te ezala filme wana ya l'an 2020 ezala filme wana eza ya 3 jours passés problème na biso ezali ngondo na ye oyo atie na réseaux sociaux ekelongo na baportable ya bato ndenge nini mpo okoki kosala copie na YouTube balongoli image na yo bongo whatsapp amonanaka aza mutu lolenge moko na mutakala ya mama Pasteur oyo ya Strasbourg mama Pasteur wana oyo ya Strasbourg bandeko samedi moko bavandelaki makambu azo piotola pe mbanga tala munoko bafandeli makambu bandeko na ngai mama Pasteur oyo ya Strasbourg oyo alakisaki mutakala ya soni ya salite ya nkele azo fiotola pe mbanga alobi ke bomonaka mitakala te ntango bokendaka kosokola na bamai eske mutakala na ngai nde mutu lokola emonani puele yango nde bolingo tiela makelele azo fiotola pe mbanga bandeko ntango bafandeli makambu na ye samedi dossier ya mama Pasteur oyo ya Strasbourg nano esili te na kozonga lisusu mpo biloko boye ezosala malamu te yango yo ndeko oyo ozo défendre papi mboma banda ko défendre les oiseaux de même plumage bandeko eloko moko na benda matoi boleka kasusu te na media boleka kasusu te na télévision bobanda ko ganga ko piolola botanga yango na ba ekoli soki nini soki bozwilaka ba matière na bino wapi botangela wapi est-ce que classe obino botanga penza ezali classe o ezali ete media ezolakisa bimisa bolumbu na yo tango ozoswana mwasi na yo bolekaka susu te pardon botikela kutu bato oyo bazwaki métier oyo te ya journalisme botikela biso bato sensible kutu ekesala biye bogangaka lisusu te pardon puisque baklasse na bino oyo boke wana ya koyekola métier oyo koganga ya pamba musala bozosala eza ya malonga te boyebi ata eloko moko te boya kotia bato bamfiotolo nazotela kutu bandeko oyo ya basi basalaka musala oyo tozake toramasango kaka kala mingi te na 17h kutu mie par rapport ya bino bato bokenda na bande de l'école bapara na bino bamona pasi ya pamba ya koteka mikate ya kofutela bino classe
boyoki vraiment qui est sensible à commune na suka bandeko likambo oya papi mboma na yakine na papi mboma papi nguma pona kolobela yango puisque communauté eza na déception ya makambo oyo mama nyonso papa nyonso na poto aza déci ya komona image oyo po etamboli partout na bana na biso ya mike bamoni bandeko esali pasi biso tozozela ye aleka asenga pardon azosala bisakata moko ezanga ntina ya soni ya moto akwei na velo yango ngai mpe na suki awa merci mingi bato nyonso ya check vraiment bosipotenga kaka ndenge nazali nakotomboka oyo mpo nakokaka mpenza makambo mabe te likambo ezali ya mabe okomona mutu moko abengi mfwetele ubie mutu akomi azwi mpe misapine wana akomi botika papi mboma les oiseaux de même plumage check Konga check TV Yasiba Mutombo Konga check TV Yasiba Mutombo Ina yese na Kongo check mama Yasiba Mutombo